chrétiens nous faut bien que les gens qui ont la évangélisation fois 2. Et puis c'est combien 2 plus 2 sali 6. Chiffre 6. Donc les alliés année il y a chiffre 6. 6 wana et donc symboliser que 666 donc eza na kati ya musala nango bamboka lokola ba France wana esika Macron aza wana penza eza sikoyo chaise esika diable azo travailler esika antichrist abimende eza kuna. Oui, antichrist abimela kuna wana ni ka 2022 yango les osenga bandeko surtout bazana Europe etali trop bazana Europe etali trop bato bazana Europe c'est bato bazana etali bango trop na Amérique. Mais vous appelez mon l'homme de Dieu à l'hôpital là c'est divers na tata match taper match ça on mabe akasi omoni ndeto salibo émission wana siko tango le match wana po c'est ça ya makambo ebele match pesa mabe wana siko ba pasteur batala ba match ba pasteur batala ba théâtre kutu awa tozana ba pasteur mususu tozaki na bango quelque part na bandal na ina ba pasteur ebele na bandal tala ba match mingi biloko wana ezaki programme on nzamba alakisa na réunion ya Satan na ba demona ye nde basala ba programme wana bio ba tchaka ba Paris foot wana 2022 eza année oyo nzambe azolinga restaurer mboka na ye na makambo ebele mais komba nde eza makasi na monde spirituel surtout pona ba konzira biso na mona ka ba réunion ya diable ezali ba réunion bazosala ka pona destruction ya Congo ke Congo ezonga lisusu a zero donc edinda lisusu ndengo mona président aza wana na kati ya Congo nzambe atiaki ye oyo azokamba nzambe mutu atiaka ye nganzamba ebisenga ke atiaka ye pona kotiaka kimia. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mukundima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien Lipamboli uyemona na katempeni mama kandelobi Kolebe mapapu masopi mafuta Toko kesikana longo na nzambu uyo mabena na makomi Ifada, thank you Father. Balandinyo sont toujours bozui bako konda biso na kati ya chaîne Abino Nazarien TV. La cadre émission d'Abino Table Sainte est présentée par votre humble serviteur Dadi Moukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci l'équipe Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à maman Tiffany pour la confiance au Pessinga. Je dis aussi un grand merci à Jira Ozali na caméra. Pourquoi pas à Alain Kakala Ozali na régie. La PC vraiment beauté et belé. Le lot Table Sainte dans un prophète Isaac. Tous années dans 4 plateaux. Il est tout soigné par rapport à l'évolution. Il y a des makambo ça la église évolution il y a des bateaux ça la chirurgie esthétique tout le monde bateau bazo bongo la azaki mwindo akomi pembe azaki na mande fouté atie akomi na mande febele to selon un peu na pasteur Isaac tous années na kata plateau avant d'abord présenter bino l'homme de Dieu on s'est en régie match la vraiment chant aux audifier ba nzambe le soir comme conseil et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, salaboy. Assis sur son trône.
Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 afandi. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono de tika yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. On y va. Ifada, thank you for the night. Bichan, c'est le plaisir na Philomène Mukwaya. Mon thème est bivers de Yombo depuis l'anglais. Je dois c'est ça le plaisir na mon vieux depuis Canada. La PC la moto belé sur de mon vieux Kanta. Aujourd'hui, nous sommes en agir à fond la caméra. La présenté bien invité dans mon le pasteur, le prophète Isaac. Bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour. Santé de l'homme de Dieu. Santé bien. Moi, mon gentil par rapport à Dieu, c'est qu'on a en ce moment dans Nazarien TV. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes. Nzambe a pambola bino, Nzambe a mimon selsusu katina bino. Merci mingi mikoleleki ebele, mais awa eza chaîne na biso. Toko limwa te pona libela donc tozali kaka. OK, merci vraiment prophète Isaac. Prophète Isaac ndenge nini église, ndenge nini yo. J'espère que tout va bien vu que non ça fait vraiment longtemps que Bungi toujours ébatté dire à quoi Bungi na réseaux sociaux, Bungi na ba chaîne ou les caractéristiques les années santé d'abord on commence d'abord avec l'église les années ni santé nous monde en tout cas Nzambe akumisama en tout cas pour la église ezokende bien na ngolo ya Nzambe na banza mikolo l'équipe to lakisaki bandeko ndenge église ezotambola na minute oyo toza na kati ya makambo etali tozobongisa bakaro tozotole pe likolo tozomona ke ezozo biso ta mingi et puis tozomata mingi ba montagne tozana ba retraite na ba montagne yango wana eza moko tomonani moko tomonani te mais ata tomonana te tozali kaka ensemble na bandeko nyonso santé pe eza bien par la grâce de Dieu Nzambe azobatela biso misala ya nkolo ezokende kaka étape par étape. OK, merci vraiment l'homme de Dieu. Siko kubunga no na réseaux sociaux za dire en quoi bungi mikolo belé na kati ya ba chaîne ozomona na te l'homme de Dieu. Quand notre koloba wana tozozala na misala ebele donc makambo construction et puis tozo fongola kamingi pe ba cellule d'extension ya église cellule déjà bandi déjà le ba cellule musuto fongoli cellule na ma campagne na veningu makuna na numéro 144 ba oni baza côté à ma campagne kuna baebi en face ya ambassade donc wana pe to fongoli susu lingomba donc yango ozomona izozo biso temps et puis to fongola ki mususu lisusu na kimwenza côté ya gare na matumpu ebele ba mona ki tozaki na campagne kuna. Donc yango penza ezosala ke misala ezoleka ebele tant ya koleka na ba réseaux sociaux ezozala penza passe. OK, merci vraiment l'homme de Dieu.
tokota siko na studio tolobela na mokolo lelo. L'homme de Dieu toza na 2022. Toza na 2022 étant que prophète nini o Nzambe à la question na 2022 parce que y a ba message belé ba prophète belé ba oleka na ba réseaux sociaux bazo pesa. Et loro nini bana Nzambe ko retenir na 2022 ozo c'est la bango liboso. Merci beaucoup. 2022 eza année oyo Nzambe apesi biso poto salela ye. Premièrement, pour un message ya ba chrétien nous faut bango bien que eza année Nzambe ba ki to sala évangélisation fois 2 parce que quand on compte qui 2021 Nzambe asenga ki to évangéliser to évangélisaki Nzambe sepela ki mais temps oyo pe abi e comme fois 2 et là c'est que bato baza mingi kaka na kati église ko baluka mingi kana église moko kande mboza na paroisse na bino dembo zaka na communauté na bino loko na Nzambe azoboya yango po sa Nzambe komike to kende ko gagner ba âme to ya na bango na église po msala ekende liboso omoni ya kovanda kaka ovandeli kaka kiti ya église kaya ko bimeza la kate eza mabe on est pasteur msusu akote ya na ye nani basalo basala ba évangélisation bazali na bango bakosala basala musala mais pasteur afani na ye mais eza mabe à dire encore l'homme. Bon omoni mission wana eza mission Nzambe apesa kaka na ba évangéliste te mission ya évangélisation Nzambe chango kana ba évangéliste te même prophète aza évangéliste même pasteur aza pe évangéliste. Pourquoi? Parce que zape na ba pasteur mususu ba fongola pe paroisse a fongoli paroisse aza na ba évangéliste te ye moko pasteur a fongoli paroisse mais tango a fongoli wana ko fongola wana zo fongola na minute wana azo jouer déjà rôle ya apôtre azo jouer pe rôle ya évangéliste parce que bato wana fois ken ko gagner bango fois te ya bango tango te bato ba ye pas Christ tamba ye pas Christ ba encadrer bango ministère ya pastoral ezo salima tango muto aza na kati ya église mais soko bimini banda vous travailler comme évangéliste pour moni année 2022 oyo eza année moko makambo eza ebele ya mabe makambo ya mabe netini mama mabe netini onzamba la question ndete bon parce que ngana monaki jamba la ngai banyama mibale la ngai ours na lion avec que moni ours na lion bango wana nde nyama oyo bakokamba 2022 eza divisé en deux parties parce que moni 2022 ce qu'aujourd'hui 2001 aujourd'hui na chiffre otie 20 et puis na suka 22 ce que longoli 0 wana ebande et puis c'est combien 2 plus 2 sali 6 chiffre 6 donc ezali année ya chiffre 6 c'est niveau lobani 6 wana ezo symboliser que 666 donc eza na kati ya musala nango donc ekozala makambo ebele ekozala surtout bande ko baza na Europe parce que kuna nde eza chaise ya Satan surtout na nani otie à partir ya bamboka lokola ba France wana esika Macron aza wana penza eza sikoyo chaise esika diable azo travailler parce que ce que ça ici aujourd'hui côté Vatican aujourd'hui France baza na kati ya collaboration ya destruction ya monde c'est pour cela Nzambe a ko détruire makambo ebele na kati ya Europe eza à la base ya makambo ebele ndenge tolobaka ke bonzambe evandi awa bonzambe evandi awa nde ba passer baloba mingi na ba église ke bonzambe eza na église na biso sikoyo oyo pe tobengi ke reine ya Satan eza na Europe parce que esika nde antichrist akobimela nde eza kuna esika antichrist akobimela nde eza kuna ah oui antichrist akobimela kuna wana ni ka 2022 bon aobima na bite ka zobima na 2022 aza déjà donc kuna nde siko eza chaise na ye o asalaka misala parce que kobima na ye akobima ava bima faut enlèvement et salima faut enlèvement de l'église et salima ce qui enlèvement et salimi nde ye abimi na makambo na ye parce que ba marque de la bête sur totali 666 et c'est quota déjà ce
soki otali même na ba Mercedes ezali, soki otali même na bilamba ezali, soki otali même na signe oyo eza Nike wana eza pe signe na bango ya 666 eza chiffre 6. Donc baza coopérer mingi na biloko wana. C'est pour cela lelo oyo soki otali même na biloko bato basomba biloko nyonso ekomi na ba chiffre wana. Et mingi okomona na ba réseaux sociaux. Soki ozwi na ba réseau et puis oye kotala même na système ya ba chaîne ya ba chaîne mosusu pe eza na ba signe wana oya omona na ba côté mosusu pe na ba banani lokola ba Airtel ba biloko wana nyonso tout ba Vodacom donc biloko wana omona batiaka ba signe moko boye omona ka esale esale pas bazana ba cameraman na bango oyo bayeba kozwa image bazo zoomer omona na ba publicité belé batiaka ngo batie pan et puis lokola c'est mais yo moi yo comprendre exact mais les années 666 le 666 de siko ozomona yango wana ezosenga bandeko surtout baza na Europe etali trop baza na Europe etali trop bato baza na Europe c'est bato baza etali bango trop te na Amérique dans Europe na Amérique omoni esika nyonso oyo eza na développement ya makasi esika nyonso oyo développement eza makasi reine ya diable ezalaka pe makasi parce que Jésus-Christ a dit que le monde est sous l'emprise du diable mokili eza pe ana se maboko ya Satan aniati yango. Pourquoi na bibongo tangu Jésus-Christ baye kozwa ye pona ko tenter ye par diable tentation ya Christ esalamiaki Satan azo tenter ye azo lakise ba ville ya minene azo lakise gloire abi soki ogumbameli nga na pesi biloko nyonso tu soki oadore nga nyonso ekomi ya yo mais Jésus-Christ avait te okoki kotante nzambe na yo te deux places wana Satan mayele esukaki ye moya aloba lisusu eloko eza te et puis apresente biloko akolia mapa abi soki oza mwana nzambe zwa libanga wana balusa yango po ekoma lipa olia mais abi que l'homme ne vivra pas seulement du pain mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Lelo oyo monde ozomona monde eza déjà donc yakobeba parce que ce que je monde donc monde là ici déjà démon monde eza démon yango wana ozomona sikoyo na kati ya mokili oyo ndenge tozotambola awa motu nyonso fo azala na ye doneti 2022 boye ezali ane moko oyo diable akoluka makambo ya makasi bandeko nyonso baza neti na Europe bakozwa baproblème ebele fo basambela makasi vraiment fo tosambela pe mingi mpona bango. Voilà message ya bato ya Europe. Mais l'homme de Dieu a ouchopé sa message à bato ya Europe. Mais surtout tali bien na mboka na biso étant que prophète makambo ezo se passer ebele na kati ya mboka na biso surtout na ba niveau ya ba artiste to mona ba artiste bazo kufa au jour bazo kufa mais wana siko eza nzamba ningala kisa biso nini par rapport à mamoni ezokoma na milliard d'artistes ya mboka biso tali ba artiste belé bazo kufa année au mai 2022 puis bazo continue toujours kufa. Qu'est-ce qui se passe? Bon moni ba artiste belé bazo kende parce que ba artiste mingi pe kobanga nzambe ezozala te. Pourquoi? Parce que ce que tali na kati ya vie nzambe alobaki ete mutu oyo akobanga ngai nzambe nakobakisa vie na ye. Ce que tali na kati ya Ephésiens chapitre 6 verset 1 jusqu'à 3 babi ke banga ba para na yo respecter bango ezana batu mususu na kati ya mabota na bango ezalaka akokota bonganga te akokota kisi te soki akoti bonganga akoko kufa soit abendi malédiction na kati ya libota omoni bartise makambo ebele pe komela bango mingi eza bango moko pe ozomona bango pe bafongola ba porte na diable na sens nini ebele basali ba alliance na diable siko tali biso tolanda ba musique ya mokili te tolanda ba théâtre te. Pourquoi?
parce que nzambe afongolanga miso alakisaki que la plupart ya bato wana basali ba alliance na diable. La plupart bato wana on est la théâtre ti ata na ndako tala théâtre ti Rien. ba théâtre nyonso ata na église ba na église ata la raté rien. c'est que vous avez na TV za la raté pas na yo TV eza méthode chaka nde ba mateya ba prédication kama te ya kaka ba prédication kaka ici information pas mboko tala raté information tokotala po eza information na sens ya ko s'informer bible lobi ke bo semble parce que wan totala kango po to yeba pe programme ya mboka ndenge ezotambola ko prier pe pona mboka. Mais bible doit bisa biso to zonga na makomi l'homme de bible zolo na biso chaque chose a son temps. À l'époque Yesu abandon le bakeza 7 jours c'est pour le travail et 6 jours c'est pour le travail, 7e jour ils pour na ngai et tout. Maintenant Yesu bakeno chez lui ça la juste prédication toute information. Mais vous appelez tout l'homme de Dieu à l'hôpital là c'est divertissement tata match. Taper match ça on mabe. Akasi omoni nde to sali boye émission wana siko tango le match wana po te ezali ya makambo ebele match pesa mabe wana siko to ba pasteur batala ba match ba pasteur batala ba théâtre kutu awa tozana ba pasteur mususu tozali na bango quelque part na bandal na ina ba pasteur ebele na bandal tala ba match mingi metant balandi ba message oyo batala ngol soutien ba match wana ezabile ko monde à ténèbres ezabile ko monde à ténèbres eza tamba to alobaka de balobaka wana tamba bi eza neti bazolo bake lokumu ezonge pas diable so jo a bim dagangi ezala pona lokumu ezonge pas diable ezonge pas diable mais moi yo yeba ezate bal wana babetaka ezaka ba crâne ya mitu ya bato mais bino na miso bomoto omona ka ballon yango wana ozomona ka ballon yango wana ezobetama mais spirituellement eza crâne. Ok, so totally football, ballon, on va trouver des crânes ya batou. Ils ont ballon, na physiquement, ils ont ballon, mais na spirituellement, na mise sur le monde, on est mis ba crâne ya batou. Mokolo ezana ko memelo pena ba image. Ok. O pena zala kanango pona babilo kwana. Ya babali. Ya babal, football, babilo kwana tout. Ezali lo ka monde à ténèbres. Bato à ténèbres bazo travailler na ngoma kasi pona ko distraire bato. Pourquoi? Na temps oyo mutu akotanga Bible. Moya tanga Bible ezate ta oyo mtu akokota losambo aluka nzambe mwaya aluka nzambe ezate biloko kwani ezaki programme o nzambe alakisa na réunion ya Satan na ba demona ye nde basala ba programme wana biloko bacha ba Paris foot wana oyeko cha ba ba pemi ba biloko wana nso tout wana tout ba jeu de hasard ba jeu de 6 nde ba biloko wana nso tout Satan acha yango po bato bazala ka distrait bato baza distrait bazozala na temps ya kotanga Bible te baza na temps ya koluka elongi ya nzambe te donc nyonso wana temps nyonso ezokendeka na makambo mokili. Pourquoi Jésus-Christ a dit n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Ozomona biloko nzambe atiela biso eza nango naturel bon mutu akokenda ye azotambola na ye azotala zamba ndenge fleuve ezalaka wana mutu azotala ne mai eza nature eza nango penza problème penza makasi te mais biloko wana yebake bato bazokende kokota bonganga po abanda kobeta babi abanda kotia babi ntango azotia babi wana bino bomoneke azotiango na ndenge ya nzoto boye nzoka apesaki mutu asalaki sacrifice awa kabiso na en face na biso na rigini frère moko auta okufa ndengo wana bato do azotala match pendant que azotala pa bache bi na équipe mususu quand bache bi pa équipe wana ya banda ko soutenir yango asepelaki nango et lokola asepelaki nango suka nango esaki nini asepeli na équipe na ye mais babeti bache bango bi sur place ayaki kopiquer crise akufi. Est-ce que nzamba akosala eloko ndengo wana que mutu à cause ya nzambe ekende kokufa bongo? Non. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Toujours une émission par rapport à Neozo ya la question na biso. L'homme de Dieu mutu nezali toujours mona bato na monde mikolo na monde toujours mona bato ba sa ba chirurgie. Omona bazo ça ba chirurgie pour na nzoto na bango. Toyi bati l'homme de Dieu tant que prophète.
ba conséquences dans ngozani ntongo mona bato azaki mwindu akomi pembe asali ba chirurgie azaki mukie akomi munene azaki munene akomi mukie tout ça donc otala en conséquence dans ngozani par rapport à bato so ba ba biloko na ba chirurgie ba biloko wana eza biloko moko nzambe alingango te. Premièrement eza lokola ko corriger nzambe ozomona biloko ebele nzambe asala nde nzambe asala biso eza na biloko mosusu nzambe asala po esunga mutu na nzoto na ye me biso bato oyeba yango te. Nzambe asala biloko ebele oyo ekokosunga mutu ke ntango mutu azolia ezosunga ye soki exemple aza munene soki azolia eloko wana ezodimine bagraisse omona mutu exemple soki mutu azolia ba citron eza naturel tango alesi tango azolia citron wana ediminyaka pe so mutu libumu na ye eza munene ediminyaka pe bagraisse nani mutu asala yango nzambe. Sikoyo babiloko ebele exemple mutu aza mwindu akomi pembe ba conséquences eza pourquoi tant mutu aza mwindu akomi pembe nzambe alobango na kati ya Bible alobi ke do likambo wana ya bachoko wana nzambe alobelaka yango ke mutu oyo eske Éthiopien ako changer poso na ye akoma pembe ayebisaki Esaïe et puis ayeko tuna lisusu eske nani léopard ako changer poso na ye jamais. Donc on a biso tant aba noir toza lokola ba léopard ndenge basala biso epa nzambe eza bongo toza lokola ba léopard biso ba noir ndenge nzambe asala biso bongo léopard okokozwa mbeli ozwi nini obandi ko gratter poso na ye wana tu elongwe mais tangu kaka ba poil ekobima omona kaka léopard ye wana azongi ndenge azalaki donc ndenge biso batozalaka sikoyo babiloko wana ya kocha bachoko wana eza babiloko moko eza na ba conséquences. Pourquoi lelo oyo toomona bato ba tampo ekomi makasi ya kati ya vie bato bacha bachoko na kati maloba te bato bacha bachoko batampo ebeta bango seke bakeli felo yo kansi siko bakewa ata bongole ata bongole motema c'est ça abongole motema pakola ni kaka abongole motema pakola na ye kuna bakubanda osala ye lokola ngulu poso wana bakubanda kolongola ngo na lifelo parce que kuna na lifelo eza penza na biso ke bato baeba te soki okufi kaka ponde basali biso boye soka muto katika mtema boye okufi ezaka des royaumes ezo se représenter devant yo ya nzambe yango wana ya satape yango wana tango se présenter siko bazo biloko moko obima lokola ba miroir ezo démontrer vina yo makamyo so tu yo salaka bando botamati okomi age wana oza ti ozo kufa wana elakisi batalisi makambo tu yo salaka allez makambo wana nyonso to banda osala ekobima etango makambo wana ezobima siko makambo yango wana sikoyo ekolakisake oyo tala makambo na ye abanda kosala nzambe sata kotelema na bademo na ye babandi koloba nzambe mutu oyo yo lebiki aza mwana na yo te tala makambo na ye batali boye azaki mutu achoko batali boye azaki moyibi batali boye azaki mutu babar batali boye azaki mutu hotel batali boye azalaki escroc sikoyo mutu na kati nako kanisa ke peut-être na okene lola siko tambi lokwa ne monani siko nzambe pe sata kwa akiza bike no nzambe yo le bike royaume na yo mbindo ekokota te parce que biso obwaka ka biso tozalaka na lola obengana biso pona ba masumu wana pona ba mabe na biso sikoyo oyambaka pe le samba mutu masumu te ndenge Esaïe 59 elobi verset 1 à 3 que eloko séparé bino na nzambe eza masumu na bino déjà biloko ndenge wana tango ezobima donc séparation esalemi omona ke côté nzambe ba ange nzambe asali bakena bango parce que déjà mutu wana azali susu mutu nzambe te makamna ya asalaki ezalaki ya mokili nzambe pe atiki na ye parce que aza sima ya maloba na ye donc na kati ya vie nde totambola kaboye mutu azalaka omoni nzamba enseigner makambo ebele ta nzamba meminga na lola azola kisanga ba makambo mutu oyo omona ka mutu aza pareil
mais au comprendre te appareil ndenge mutu te aza wana nzamba sala ye lokola ba appareil omoni mindele bazo sala ba yekoli yango na mutu ba appareil pesa mabe na toko kasi biloko wana nyonso zo tuna wana pesa oso ke oniatele omoko ngasi kona biso ke eza pe émission mususu lisusu eza miste ouais muke to miso juste basu ke so ma lobito ba appareil pesa mabe ba appareil ndenge za wana à vrai dire eza biloko oyo euti na monde ya diable ozomona ba appareil euti na monde ya diable ngana mona ndenge nini bazo sala yango na monde ya ténèbres et pas ya diable yemoko na batu na ye pona babimisa ba appareil pona ko contrôler mokili appareil ya pona contrôle ya mokili na kolakisa yo nzamba atasi yake pourquoi ba appareil eza mabe appareil ezozala mabe tango zo ko utiliser yango pona makambo ya monde ya ténèbres exemple oza na téléphone yo otala kaka ba dessin animé oza na téléphone yo otala kaka ba film ya pornographie ozomona oza na téléphone yo otala kaka ba film moko mabe donc babilo kwa nani surtout nazolo bawa eza moko ya ba porte d'entrée ya ba démon kati na ba vie ya bato eza ba porte d'entrée ya makasi ya ba démon na kati ba vie ya bato siko biso oyo so tozana ba téléphone tana zui téléphone nazo salela ngo pona mateya soki na côté Facebook nazo tinda ba prédication donc diable akozana nguya te likolo ya makamnanga ozomona po téléphone eza lokola terrain na kati ya terrain ba musicien mukili bakoya babeti ya nzambe pe baye ba pasteur pe baye basali campagne mais ezo dépendre na eloko mutu azo salela téléphone soko zo sala una makambo ya mukili yeko condamner yo pona lifelo mais soki ozo sala na yo ozo te no parole de Dieu malgré ba sala ba makambo na bango wana mais yo ozo te ya parole de Dieu nzamba ko protéger yo mais ko koma kati na batamo ko pe ko koma ki makambo ba téléphone pe eko kataka nango to yebi yango eko kataka nango pe eko koma ka pe ki te makambo ba téléphone pe ko yo sa evangelisation ndenge so makati ba téléphone papa yo zo tunanga na osala evangelisation ndenge nini soki bakati ba téléphone et bongo sikoyo ndenge to zaboye ngana bandi message oyo na 2000 na bandi message oyo na 98 est-ce que na 98 wana nazaki na besoin ya téléphone pona kende koteya sina banda ko évangéliser ba livre pe sala makati na sala ba livre wana nazo tindango na France ezo kende Afrique d'ici les wana ba livre ozo ofele ba livre sala ozo na ofele oui parce que na sala livre moko yo ofele moko yango na teka kasoki na teki wana na produire mususu wana na makomi lobi que non bozi ofele bo pesa pe ofele kasi bilo so bomote comment que non au sala makomi te l'homme de Dieu ba livre ozomona livre wana ba pesi bino yo ofele nzamba obiga na pesi bino yo ofele bino pe go pesa pe kasi ba pesi nzamba pesi so lilo ba yo ofele mais ba papier pesi so ofele te ba papier to kena osomba una magasin ba papier pona ko multiplier encre wana nzamba opambola o sosala yango nzamba opambola akasi yaona ebisoke moko eza pona ko kaba moko eza pona ko teka soki na teki mbongo wana na ye ko multiplier o ya ko kabulela bate ofele mukoleza na koyela yo exemplaire soki ke pa ba papa likaza wana ako laksa yo ba livre pe tozo kabula ya ofele wana ya mike eza ba 30 pages una siko munike makambo nyonso tolo bawa même pour ba téléphone eza yo tango zo kota Facebook avant ko kota Facebook bazolo bete pesa identité na yo opesi identité na yo na botama na ne boye naza boye naza na commune boye naza na ville boye identité wana eza na kosi ezali soko koti na YouTube yo pa pesa identité na biso ne aussi okoti osali yango tango osali yango ba identité wana pe eza siko nazo bango na sens basalela yango eza pona ko contrôler kaka mokili c'est que yo pe ba contrôler rayo bon poza na kati biso o toza bana nzambe alors c'est que poza na kati do ba contrôler biso bon parce que pesa identité soki yo za na ngoya nzambe bakomona yo voilà ok voilà l'homme de Dieu l'homme de Dieu question sur que zali avant donc abona message on nzamba la kiso pona mboka
na 2022 message ni onza malaki sur question sur keza to kama ozomona nini mam nini oyo sale manzama mimuni ya question de ilo 2022 bon 2022 za année oyo nzambe azolinga restaurer mboka na ye na makambo ebele mais kombanda eza makasi na monde spirituel surtout pona bakonzi na biso faut kosambela mingi pona bakonzi po bible ezo recommander biso kosambela pona bakonzi na bino faut kosambela mingi pona Congo parce que nzambe atalisaki biloko moko ezaki lokola ba guerre moko boye d'ailleurs kutu mikoleleki na lobaki yango na lebelaki yango epa ba na chaîne ya Palvin na lebelaki yango makambo wana donc makambo ezali diable azoluka kaka ba guerre moko boye eya kokwea awa na kati ya mboka Congo batu bapanzana makambo ebele ya mabe esalema na mona ka ba réunion ya diable ezali ba réunion bazosala kapona destruction ya Congo ke Congo ezonga lisusu a zero donc edinda lisusu siko faut kaka ba prière mais nzambe alobaki Congo eza mboka moko mystérieux eza mboka ya nzambe parce que yana bandeko musu babengaki bazali kotunanga bandabo lobaka Congo yango ke nzambe alingaka yango eloko moko malunga ezalaka te eloko moko ya bien pe ebimaka te na kati ya Congo ndengo mona président aza wana na kati ya Congo nzambe atiaki ye oyo azokamba nzambe mutu atiaka ye nga nzambe ayebisenga ke atiaka ye mpona kotiaka kimia mpona kotiaka kimia na kati ya Congo nayebisi yo ke nzambe aza nzambe ayebaka biso bien atiaka ye mpona korestaurer kimia soki atiaka ye te mbele kimia elingi ezala te dans quel sens yo ozomona meme na kati ya Congo ndenge toza boye makambo ndenge ezalaki mike bokobima boye mai ya moto bobimi boye mai ya moto oyebi biloko wana na banza ba phénomène wana oyebi yango ndenge ezalaka mais na tawo malgré banzala eza bapasi eza mais nzambe azosunga parce que eza mboka ya bilaka Congo eza mboka bilaka nzambe moko ataisanga ke bitumba ezali makasi bazobundisa mais mboko oyo ezokoma kala te ezokoma restaurer nzambe ko restaurer mboko oyo mboko oyo nzambe ayebisanga ke solution mboko oyo eza nango kaka ba président te solution mboko ezaka ye moko nzambe ezaka ye moko nzambe nyonso esimbami na maboko na ye. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le basuke kozani ni numéro contact sur notre numéro contacté par rapport à babondeli bakozo ndengeni. Oui, merci beaucoup pour na bandeko nyonso bakoko benga biso. Numéro ezali plus 243 89 98 063 23 plus 243 89 98 063 23. Soki boluki biso tozana triangle campus en face à école Maman Olive do esika église cité Jérusalem ezali. To priera chaque mardi 16h à 18h, jeudi 16h à 18h, dimanche 9h à 12h. Donc tozali wana to priera pe pona bato baka oza pe na problème to kosambela pona yo. Chaîne biso pe yango yo monto le tous les temps. So nzamba pamboli yo pe somba pe micro eza malamu mingi. Somba ogo soutenir yango pe même na caméra eza nango pe problème te eza mapamboli. Nzambe apambola bino apambola PSR na biso servante Tiffany Sikaza. Ifada, thank you Fada. Chers amis fidèles, to commis vraiment na souka ya émission na biso. Je dis un grand merci à la process de l'Éternel Maman Tiffany et ce que vous allez bambote ebele merci ebele par rapport à ba remarque par rapport à encouragement de Musala et Josalama et puis je dis un grand merci à Jiro Azas ma caméra pourquoi pas à Alain qui a kala Ozana régie la PC vraiment bambote ebele je dis un grand merci à Joe MK depuis Bakolo Maso pourquoi pas à Alvin Béa depuis la voix céleste. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi Koleke mapapu
mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe